ba congolais ba leli je pense que si malanga boto mo ba discussion ali kotoyo toto tamsa Nicolas biso a mbote la biso papa mbote na moi bozo boza très décis wa pour na match à lelo leki yo moni vraiment il est fort nani coach a bon biso mabe coach a bon biso fort coach wana bon biso changement na e donc changement na e est normal té changement ça té donc ça ba changement mo na 87 minutes ça changement. Merci papa ngolo ba papa bini ya fort nani et ta ke lo bana yo finga nani après cause après personne a nini pour la match. Oui papa, impression des années. D'abord tout ça doit va pour la souci. Pour la souci on le bani na mon le baki on le bani pour na match à l'élo. À qui la faute? C'est le temps au moins football. Et c'est le moment où on va belé en considération et puis ba chango na ba code de foot approprié. Et là on s'en a biso yango wana. Initiation bien bazwaka ya nini ya code de foot za na 20 ans za initiation mora bien mais vu que quand qui mutema ba congolais ni asa caparer quand ngo comme ça ya mundele. Et puis aujourd'hui le terme de code de foot ça tête tous préparé à venir à bala lobité. Et puis tel football à l'élo. Et puis baninga bazui mbongo muké par rapport à joueur la biso mais tel la fierté ba beti. Ba beti en âme et conscience. Cohésion ça la quitter entre les joueurs. Bon cohésion ça quitter parce que bazoi tenter à préparer équipe. Ba marocain ba outi na CAN, do ba outi na chaleur moko. Do baza na cohésion moko ba bine wa betaka. Mais biso et ça ba joueur ba différents joueurs misusu. Na lu ba yebani moitié parce que bazui tenter à bet ensemble. Il y a une difficulté on les zoami. Merci beaucoup papa yo Baksani pour la défaite à l'élo. Score mon lourd hein. Bon score mon za pena lourd pena makasi. Celle c'est moi passe mais on demande ça les attaques ma balle. Les attaques ma balle minimi. Ça place. Bon to bon ça na milieu. OK. To bon ça na milieu. Surtout milieu ça te. Milieu pour les. Milieu pour les. En plus le coach Béré mo ya sali. Bakambu babetsa ke mote. Bakambu a joué mon faux betsa ke faux neuf, abeta toujours des neuf. Vrai neuf na vrai neuf. Milne babeti si bakambu babetse bien. Merci papa. Papa yo na mona la TV na RB. Papa yaka. Mon fils yepena maman ovini yo olembi pour la nini. Maman va très déçu par rapport à match à l'élo et ça m'a passé. Papa le bani pour la match à l'élo, au Baksani pour la match à l'élo surtout. Batunsu babi la faute à coach, batunsu a lobby que correction ça la quitter, batunsu babi mboka za côté na mapona yo sikoyo. Faute ya nani? Ah bien, yo mona wapi match. Équipe nationale ebeta bozui ba autorité mboka bokena bango. Et ça la ma wapi. Na époque où tout le cas tout le monde a un côté. Bakenda ka bien sûr mais toboité ba autorité bakenda ka mingo ba supporter à Léopard tout le monde ça ba vendre kuna na Maroc biso to imara mbele kana kini ba fini ba supporter o ba ko kende ko kumisa ba ko kumisa équipe na bango ngo ba ke manka ba supporter manque ba supporter ba développer air mo pe na kati ya stade bazo yembela ba joueur bazo motiver ba joueur comprendre bato ba ke bazali ba supporter c'est ba supporter ba 600% ba supporter ba ke 20% oh tout etikali wana mais to na ngobe derrière na marti awa tout le monde na marti awa population yembate tous les autorités à mboka tout le monde ba jeep na kata marti donc ça la raté donc ma bête a outil côté wana comprendre tu peux s'entraîner en faute et puis tu peux ce gouvernement est faute comprendre gouvernement faut qu'il n'est pas ministre sport alors mais ministre mais les appels bon so tal pe ministre sport nenga zana à faire voyager bat na nenga ya cop ko ko zanga te comprendre ko ko zanga te bat musu ba ki wana ba ko tika la kuna ba ko zonga te ba ko zonga te ba laisser ba ko zonga te comme les alagatés. Merci beaucoup, tout le monde continue toujours papa le banning pour la défaite à l'élo. Na regretté mingi na mboka biso Congo. Il fallait bakenda kotano cimetière à président Mobutu. Balela président ça 32 ans. Na mabela kenda bobosa nae. Kabino bobunga biso.
Mais bon, kanisa bola Mobutu. Et puis ba marocain staff technique d'abord ba kenda ki liboso ya tombe ya Mobutu. Ba kei ko fuka mais la tombe Mobutu. Donc ça veut dire kena ko ba reconnaître président Mobutu. Donc pour na biso moto reconnaître Mobutu ti yango to poli ou comment? Comprenez mon émotion. Ba sali symbole ya bango. Pour biso to bosana e. Mais aza deuxième président ya biso ya RDC. Dans ce topoli pour na to bosana Mobutu. Ah, Mobutu c'est Kokukungbendu Wazabanga, Marichal. Ok, merci beaucoup. Papa, yo pona yo lo banini. Ngai pona ngai ezali kambo entraîner classement on a salé à bien té. Ezali kambo entraîner fait pas que c'est la biso ibenge. Abije ya Congo té. Yo pena le lo bino ba Congolais bosa posa ibenge. Ibenge so na boka. Biso chanto bosa na ye. Entraîneur oyo abije ya foot na biso té. Pas que c'est la biso ibenge. Parce que boso bosa na kedingo le to pola. Té ibenge il dit voilà pouvoir wana té. Il y a la grande bateau au bas qui va supporter charge à Congo. Jamais dit qu'on va pas. Merci beaucoup. Collègue Nabiso, journaliste, pour na yo analyse news approche news la pour na match à l'élo. Et à Bousso bateau. Ça dit que au départ, les joueurs vont motivés par rapport à mental na bango. Et deuxièmement, Bousso ba Congo le toit compliqué. Oh, Ibenge Mabe. Et ton coupeur aïe, tout mon niveau, tant qu'on sentait qu'il y avait cette motivation, cette vitesse. Oui. Alors, tout le monde a changé de mentalité. Tout le monde a dit wapi. Les musiciens sont sangani ba emeli léopard. Ba edingwe nganga soki nini abimi ono boye. Ça dit que tout le monde a distraction. Tout le monde a bokechu, ba tebele. Ça dit que tout le cas, lelo tocha sérieux na makamunyo samboko. Tout le monde que les joueurs vont travailler, l'équipe nationale fait qu'on va travailler. Yoka Sony, même dans journaliste, c'est vrai. Mais Nabeli, fièvre, tension. Ça dit que nous habitons sur nos colia. Si c'est qu'on a banana bangaolia. Est-ce que vraiment tu as un étude? Tout ça la nini siko pour na ko palier na ba na. Tout ça sérieux. Tout le monde va bien au Kinganga, va travail. Tout le monde motivation ça dit quoi? Problème est ça que il n'y a pas que ça parce que la plupart va tamboli péter. Le problème est ça que quand on a de bons joueurs, il faudrait qu'il y ait du sérieux dans le travail. Est-ce qu'ils ont eu le temps de bien préparer? Bon, je suis désolé. Papa Yaka, yo obaksani ni pona bakamba baloba lobike il fait normal ibenge asonga babi que staff technique so ba échouer entraîneur a échoué. Heureusement ouais bazaf mana raison na pona ngana o mona que Poupée apporter le monté. Par contre ibenge akina so ba parcours à musique bien que moi ba Mike voilà motivation ba Mike ko bongisa mais Poupée na mona musala na mon côté gouvernement bozo mbongo ebele bopesa banganga nganga mto abeka bale ya terrain et dans ma gouvernement par contre c'était il y a ministre sport non mais il fait partie du gouvernement oui pas mais ça gouvernement et bo misi mbongo ebele bopesi banganga nganga mto abeka bale pourquoi tu cause la mentalité mobiso sur mto cha kaka ngomba na mito ngomba kinga téléphone. Merci beaucoup. Mais bon, il y a un téléphone. Merci beaucoup, papa. Yo, Baksanini. Pona yo, batumswa le big pour t'entraîner. Pour entraîner, tu es na football. Dabani bal bana muke. OK. Maroc to a gagné sur 4. Zaïre, tu as bago 3-0 to betaka ba loko. Championnat avec ma casse. Na mito to ba lelo, championnat biso Zaïre le côté. Ba entraîner ba ndaka championnat mbokate. Akena mbadaka akena bandundu akena kisangani akena balokote bato balokote ba pro ba benga ba une ndambo pas pour remplacer équipe loko ne mutabeta ka bale da ba pro te pro ko kaka ndambo ba benga ba tangi pour l'équipe na mito même ce championnat biso eza okufa cohésion vraiment ezala qui était na match eza qui était aller comme retour tu te prendre coup toi nga tagi tu te prendre coup combinaison de match exacte neto betaka match pour ka ningo la salité hein
tobetama tisalité nga pe bato mosusu balobi ke bamarocain bareconnaître ke président Mobutu azalaki président mboka na biso akei mpo mami kotema biso tombe na ye mpona bafoto emonani badepute bakei kuna ebele kosani badepute bakende kuna ebele badepute bakei kuna ebele kosani na peut-être supporters basupporter epuis na kati ya match to remarqué ambiance ezalaki te ambiance mpe ezalaki te ambiance ezalaki te bakei moke oyo babimaki bango ebele kosani kosa kuna ni eloko wana banini babokisa nde championnat na biso ezonga malamu championnat RDC ezonga baentraîner batambolaka baprovince batalaka ake na Bujimai ake na Mbandaka ake na Bandundu ake Kisangani ake Bukavu atala ndenge championnat ezobetama esalinga soni ye Maroc po biso totaka 3-0 basengi forfait na retour ntango Mobutu Zaire talo Maroc asakani na biso yamakama soni esalinga soni skolu la première fois Maroc atia bon la 4 et ça n'a pas passé. Pas comprendre que papa le bien ça les maçonniers ça les passi en tout cas vraiment to comme na suka ba interview na biso bino ko comprendre ba congolais ba leli en tout cas likambo total yango bato belé bazo regretter ka coaching total pena ndenge salaki au moins pena que non léopard et beti balete léopard et beti balete et ça les biso passi ba popo batu ba lobby en tout cas ministre des Sports pour tenir un peu en compte. Parce que RDC Mboko la mission. Jusqu'à quand Toko Sepena Mboko? Batunsu Alobi, il fallait entraîner l'Ibenge, il fallait Azonga, Batunsu Alobi Bongo. Mais pas bon, c'est que Bafingaka Ibenge à Mboka. Papa, non, Yaka, Loba, nous Lobani. Yo Loba, on a un micro. Yo Loba, on a un micro. En fait, merci. Eza score. De poli 4-1. Donc, nous na faute. Il y a entraîneur T. Nous na faute. Il y a joueur T. Et ça match, ça a été joué. Donc, Maroc a gagné. Donc. Ok, merci beaucoup. Donc, les matchs, oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, passons à autre chose. Donc, 2026, match est bien. Okay, merci beaucoup. Yo Robanini. Pour la ngaï, attaque au mollet, non mort la ngaï. Na mort biso, baye babeti to bete bango aller to beti match bien to bon ma très chéri. Mais même moral le salami, alibi ta beti match mabe. Dédé, biso to boité, to get un but partout. Chez bango, ata balibit no so beti sa match. Conscience bango est sala. Biso to beti match bien. To biso bango merci. Mais rapport na que arbitre place à le arbitre na contre. Oui, arbitre contre. Oui. Normalement le président est alliété. Donc na biso est alliété mais biso to match bien mais l'arbitre va fou arbitre. Organisation bango yo lo banini. Mais après na ngai na sepel na score ele quitté de un an forte organisation pays. Pour bango mo na terrain na bango ba côté belé koleka biso. Mais biso match betami na martyr 25 000 personnes ataye moko pour na penda ça t'a de betara na Congo to kufa. En tout cas to komi na suka bo à propos to landi match ndenge bandi bato musu alobi ezali faute arbitre bato musu alobi que non ezali faute ya organisation ya gouvernement bato musu alobi que ibenge azonga bato musu alobi que non normalement il faut staff technique kendaki staff technique na bakendaki mais au moins que ba kondi bakendaki mingi ba équipe animation ezalaki te même à na stade na biso on remarqué que bata côté belete mais na ndenge kuna na Maroc stade plein. Donc vraiment bon tu ko popo batu et ça m'a passé ba congolais tout ça na posa il y a staff technique na biso moi ba bongisa entraîneur mais comme côté la makamususu et ça m'a passe parce que moi aussi je suis congolais na lingaka pas le mingi ne la za blague à part na habité sur dans la ponga bien parce que je suis congolais. En tout cas vraiment la posusu batu na papa ngolo bayaka. Ouais. On a eu match à l'élo. Yo Lobanini. Bon, match à l'élo de l'ensemble, net match aller comme match retour. Faut que ça premièrement la organisation. Soit que nous, soit que sur le plan de l'organisation, l'organisation a bien été. Alors nous
l'organisateur n'a pas songe qui trop na fétiche. On a premièrement. Et deuxièmement, il fallait tout d'abord organiser fédération, ministère des Sports, va collaborer, en collaboration avec staff technique. Parce que collaboration qui bien été parce que tout le monde qui n'a pas à produire du bon football. On a premièrement. Parce que deuxièmement, tu gagnes 3, tu gagnes le lobby. Non, tu retournes dans le football et ça l'a raté. Alors, il faut travailler tout d'abord. Il faut qu'il puisse travailler. Après, il faut qu'on ait un ciment. Donc, on a un rôle de bagaille en moi. Namoni ba maman pa koti makamanga maman pona yo pona match oyo o de RDC Police. Yo lo bani maman. Nga moni pa RDC ninga police c'est normal hein. Pona ni pombo ko FC Police. RDC ninga police to ça bolingoté. Papa qui sait que dans ça nyonso pombo que c'est la propre. Mais biso ba maman to so police aka mboka. To ko la balabala to so boka na balabala. To so maudire pays na salité. Merci mère. Nanenge nini bagarda qui Mobutu CCC kokuna c'est normal peut-être pour la peau. Bolingo zate surtout biso maman to détruire nemboka. Banga na to sala bien. Mais so ça ko ba kende papa. Bango ba kende. Na coach vraiment mieux faut que ibenge que coach wana. Mieux faut que ibenge que coach wana. C'est le problème vraiment. En tout cas, c'est regrettable pour Mboko ya biso batu biso moko to banana ko ani yango ko boya yango eza pasi défaite de pour la terre et un match moto de qualification pour la nini mabeleki mabona moi tout mon ouverture exacte merci papa zo le bana papa to poli pour la nini papa pona to poli pour la nini organisation na mabe coach wana mieux faut que ba jeune joueur bino ko so joueur ba coach na lulinga la yebite siko coach ba joueur ndenge nini bino moko bozo pesa ba joueur ataka mais eza joueur à côté vraiment on peut pas comme et a secrété hein muto ebilinga la te bozuye botie coach alobanini asora na ba joueur nini na gouvernement yo ba coach akende société okende ouais na gouvernement congolais vous m'avez déçu. Oh là là. Alors le gouvernement congolais va décider pour le gouvernement. Bon, pour l'année que les premières erreurs tactiques, la technique est utilisée par un coach. Dans le débat classement, tu seras dans l'union et si maraté. Bah, bien ou bien. De deux sur le terrain, chasser même il faudra mettre le match du colo. Casser entre attaque dans milieu du terrain. Alors on défensivement subir pour il y a match. Ok, tant pour imiter Syrie, il fallait ça un changement directement. En matière 3 joueurs. Entraîneur. Okay. Tout cela c'est entraîneur. Bimisa Bastien, Bimisa Louis Ndama, Bimisa l'autre qui c'est. Gauche na bosse comme on est pas. On m'a dit si Bopé, on m'a dit si Théo Ngonga, on m'a dit que Bano. Il arrive fin. De tout ça c'est les règles techniques, il y a entraîneur. L'émotion. C'est l'émotion. À la prochaine fois, le moyen il va méca ko carte ba jouer parce que moni moi temps na bango sili ba so mo ba petit amike ba ye to manda na bango yo kwa sika. Mais ba tous ba lobby que normalement il fallait pas se parler ko mingi. Que le côté bête la championnat a raté. Championnat a raté donc moyen to so le côté wa ba émotionnel ba il faut ça analyse à balle été. Ba il le mon côté. C'est pas le côté so na. Tous les joueurs montent aux locaux à bêta. Te bango nous sommes joueurs bien, bien l'équipe et bani bêtama. Mais premier il y a coaching, Sans coaching, il y a comment le système de jeu va bêter en baby. Il y a bêta toujours 2-4-4. Les anges bien plat. Le système il y a bêté il y a plat. Il y a bomi c'est simple là on peut même musto là. L'émotion va toujours ganga wana. OK. Rapport Likamouya, tu seras na Luindama. Axe wana nanu simbate
tisserana luindama esimbaka te coach bena otali bamatch na bango avoya na ibenge etikala kosimba te wana lobi na première point deuxième point parce que pour la Meshak aza joueur à contre la deuxième mi-temps ayoko apporter un plus obanza Meshak match pour la nini ata kutu émotion ba Meshak aza modifalaki nde à contre la deuxième mi-temps ayoko apporter biso deuxième souffle ya sali exploit na ye pour mazi Meshak match tala sort na lelo Meshak a bien joué à mokie aza joueur munene bobetsa mutu na ndenge ezali souci na nga vraiment équipe toza déci mais RDC totika te ezaka mboka na biso esimbaka kamona lobaka yango wana merci. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, bisenga senga sangalo kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai kale bibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga
shina mwatiti shina nsambi watenzelela watiti shina mwatiti shina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Lokota nga yeso yeso. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga yeso kotikanga ite. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga yo yo.
nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chirubo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino Alléluia. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
sanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moyo. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga sanga lona. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bya bisenga senga sanga lona ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokater apesinga lopango.
nazalaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.